Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali boya kobongisa Kongo. Mbote na balandi na biso ya masolo ya Congo émission na bino bolingaka mingi na kati ya chaîne Eco RDC. Dernièrement tobela ki bongo ma matalif mabala ya Facebook, mabala ya réseaux sociaux. On les a qui titre qui sujet, voulais-je dire, qui dernièrement, tout ça qui radio trottoir, entourage, tout ça qui entouré à Batou et puis, Batal ce qui biso était malbas les réseaux sociaux et ça bien, monsieur Bolbé ça m'a ça qui partagé. Alors on a quatre il y a émission na biso ya lelo masolo ya Congo, toponi bon to memela bino sujet au Italie différence entre mabala ya poto na mabala ya kin. Lelo na ba numéro na biso eza affiché wana na se bat babenga ki biso en tout cas bat babengi balobi mingi ezaki bana poto et mibali bazo se plaindre na ba comportement ya ba fille ya kin. Les autres disent que non ba fille ya kin baza ba fille moko baza juste pona bazo landa mbongo so ba na poto kuti mutu na ba bien na yema boya na ba objectif ne mususu mobala zio na kin na na poto fia comme na poto na ebita moni ba minda eza na poto to na poto ba dia mingi kolinga na kin, je ne sais pas échanger maman maramunios tout na kati libala. Alors ba bazo se plaindre tellement mingi et puis eza ba makambo tozo kuta na du jour au jour, il y a des gens qui se plaignent. Ba bazo se pelater comment est-ce que ngai mobali na zumbongo na nga na kin na honorer yo mwasi na za na honorer na komino na poto o changer nga boule. Au monique non aux blancs na ngai tout nazaki na ngwa ya poto donc envier vraiment tout ce qui est mobile azé na ngopo na yekutu ba na zo le belé le roté. Moi sinakin azaki sans tatouage, moi c'est comme na poto a tie tatouage nzoto mobimba azé suna temps ya soumission kutu a chuba ngombeli. Donc na libala tong bobala na toebi que non balobara c'est pour le meilleur et pour les pires. Donc le quoi c'est loko et déranger vraiment bande qu'on a biso ya poto ya ngoto lobeto pona qui était lelo na kati ya masolo ya Congo na chaîne na bino o bulingara mingi Eco RDC. Alors to pona qui to lobela yango to ba vies à la partager to e ba ezani au juste na kin mabale zo me lobeta 20 ans 30 ans mais c'est pas la même chose que na ba mariage ezo eza na poto actuellement ou kala ba vie na biso bazoli la ba tout vraiment bazoli na ba ki toroyo to kipe na mambo etali nanu mabala ya poto na mabala ya kin to tambola na balabala te mais tozana baninga mibali na baninga basi bakomeka ko débattre longo na biso na pona ki na mokolo ya lelo na kati ya mission na bino masolo ya Congo ba se présenter par mon tout à l'heure. Bonjour. Maman, babengi na kombo nini? Nga babengi na kombo Sephora. Bonjour. Bonjour Madame Sifa. Biso lingisa bato ba comprendre déjà na nyango Yann Gallo. Moko ba journaliste à Kinshasa. Passer les micros. Oui, bonjour, moi c'est Sarah Dembo. OK, on va inviter na biso bazo se présenter pour Boye Babango. Bonjour, nga Gaël Tumba. Bonjour, moi c'est Kina Mongo Isako, super tonton. Bonjour, nga Sarah Misenga. Merci mingi na ba invité na nga au bazar elongo na plateau en tout cas débat na biso et bandi na robanda bongo na mademoiselle Sephora Nkoko. Ma Sephora, j'espère que Olandi nga malamu ndenge na expliquer sujet na biso ya lelo eza masolo ya Congo. Dans masolo ya Congo etali Congo politique divers mamutu musique tout eza na kati ya émission na biso masolo ya Congo. Donc na sur Olandi sujet na biso ya lelo bande ko na biso ya mibali ya basa di banda mboka bazo se plaindre na biso e bandi kutu lelo te babi ba fi ya kin biso ba fi ya kin toza tellement mal réputé toza ba fi moko boye tozo visa tellement que to kraka poto ato ni mobile non deni so comme na poto na epu boule changer na habité ozo partager même ma vie na mibali wana ou bien ozo baonde baande mabe. En tout cas vraiment naza contre bango pour nangai déception équipe mboka te
déception équipée en droit T. Toza biso nyonso bato. So na moni que na boyo en Afrique, na boyo en Afrique. So na moni na boyo na Europe, na boyo en Europe. Po yozo le banga que meminga na poto, na komi na poto kuna, na changer le face na boyo. Bo siko so ba comportement na yo. Ndeto lingana na Kinshasa a. Eza su bongote. Ba comportement ne changer. Ozo kipenga li sundo bando kipenga ate. Mais dinaza muntu, c'est normal de changer. So na bi na boyo pourtant na boyo on les a te kepo na poto. Na Kinshasa to na Afrique pe na ko boya yo. C'est normal en tout cas nga naza vraiment contre bango vraiment. Oza contre mibalo basolo baboya. Naza vraiment contre. On eza vraiment bilobela. Naza contre vraiment. Makambo eza minene awa bal na biso ya masolo ya Congo tozo continuer toujours ya ko boy baba vie ya bandeko ba se présenter qui tout à l'heure awa donc na passé micro pa Yannick Galé. Et merci à poto bala na biso notamment Fiston Galé et je pense qu'il a saisi l'opportunité étant qu'il jeune et puis on a envisagé mariage je ne sais pas en Europe ou en Afrique. Donc il a une originalité na biso à Bantou. Biso à Bantou l'autre perdre valeur na biso. Qu'on perd valeur en abisso par rapport à la évolution en modernité si font dans la bonne technologie. Tu vois, toute fille en Europe ou bien à Kin alignée high-tech. High-tech ça veut dire quoi? On a aujourd'hui des téléphones intelligents. Et ils ont mis un bateau, na ba divorce. Même awa. Oui, apparition par réseaux sociaux. Ils ont créé des troubles. Comment vous expliquez moi si ça comme une porte forcément faboyayo? Ça une explication? Je pense que bandeko bazola na biso Basi bazolanda biso, il y a qui même na poto. Moi, je suis pas contre Bandego Basi Baza Awa. Mais moi, j'ai toujours compris une chose chez la femme africaine ou soit la femme du monde. Dans sa thèse, il y a ma femme sur le monde. La femme, excusez-moi, je peux me permettre de dire que c'est une sorcière. Pourquoi? Parce que ce qui, moi, ça zaka mutumala munen zambe mope, azana moi si permet, au sambe la maman zambe. To papa zambe so witen zambe, maman zambe pédélé biso pas papa. Vous comprenez? La femme, même il y a poto en Afrique, la femme réfléchit na mutu. Ozole na mutu yangonde azo sala. Ce qui na kin, azaki na idée ya poto, a comme na poto pour carbone, intérêt les anines, a comme na poto pour carbone point barre. Moi je pense que na kozonga sous maman si vous pouvez une opportunité parce que naza minga lo ba na tonton, na ba tontino ba ta la biso. Moi en tout cas la femme, au risque neto kinde boy je peux kozana bana mekotika célibataire éternel. Oui, bon, pour l'anga, je peux dire je suis du deux côtés. Là, on peut avoir raison et peut-être la femme aussi. Bon, c'est pas la plupart des femmes, ils assurent que vous avez une kin awa, que même na poto, que changer comportement comme un comportement mindé parce que oui, que na poto, qu'on a basa mindé qui part bangoté, basa au cosa bon on a bêté et tout. Bon, l'homme peut avoir raison, la femme aussi. L'homme même sous balle pas quoi, vous avez raison au banga, comme moi c'était na poto, pas et même si moi suis na poto, bah comme ma bouée. Bon, pour le moment, moi, je suis des côtés en tout cas. Je vais directement adresser la parole à Gaël. Osa contredire, Banderomi Sato Botiko réagir si que ou bien Osa pena likambo ayo ko lo basiko par rapport ya marambo zo s'est passé en Europe précisément. Nous les filles de qui nous sommes mal réputées. N'habité. Netinga na tous les deux côtés poignit. Mo bali. Et ils ont raison te ko ba que oyo bala kinto ko maman si na poto eza que a solo ma beza raison te. Moi si pe soit comme une poto soit qu'a changer comportement le bas que eza mon bal me sali ma bé to ba comportement mon bal c'est pélicité et le but est que moi si kaka ma bé non ça bongo na côté à moi so comme changer comportement c'est que ça envier so le corps pourtant on dit mais ba engagement au long ah que vendre pas mutu moko donc faut aussi mango si na suka donc ils ont raison te que aya ko boya ko ba na kin ko ba sa kin ba beba. Et là, bon, tu m'as pas changer à la poto et ça là que moi aussi à baby ça m'a cambo. Et là bon. Siko, na eloko eza que non mona que non bat ba benginga lobi nanga en tout cas maman lobela likambongo parce que na vendre na poto na sali 20 ans na poto na ebi na connaître moi ba fille ya kin baby. Et ça pe na ba on a longoli c'est bango même kin. Ba e a na poto na loger na balier na respecter na mambunyoso toujours dépenser beaucoup d'argent alors madame. Mais au moment où comme le comportement bizarre, comme créer le problème, na kin peut-être la police, mais comme on la police, on me dit pourquoi n'habiter. En tout cas, n'habiter, il faut bosser nganga ya ngomoni to pona ki kolobela émission na biso ya lelo. Donc bolandi ba vie à Sarah, Yannick Galé, Sephora,
Naël, parce que micro à Shekina Mongo, c'est lui, il est habité par Naël, ce qui est osa contre. Bamibalo bazo acquise ba fille à kin que baza la fille encore envieuse ou bien tu oses partager même ma vie na bango soutenir bango. Merci maman journaliste pour nangai. Donc naza contre na basi nyonso ya kin parce que ngane naza boye na ko vanda anaki na ke nord de to benga ngo kwa na ke nord na ke kuna na tiki mwasi na kin na komi kuna il faut qu'à obligé na bengisa ye ezo obligé ta ça veut dire que na zui quartier ndeti matonge donc na vandi fimo ya matonge asiminzila tozalene awa akende kuna so akuta na ba fia matonge bo vanda e koma ke ngana libala na zuiye na bimi na tike comme moi si na kata palin na kata ndaku na tiki mais fi wana lukaka ba ninga matonge ba kenda France par exemple umboka nyonso kwa o luka akoyeba ba vanda ka wapi donc so komi wana ngaso na zongi na retour non yeba ke pourquoi tu veux sortir c'est ça non bandoloba tant que mobali na ibse na ndenge ya libala ndenge ememaka donc la fille olingate parce que ça veut dire que ta route qui ayaki aluka ba fille matongi ya quartier matongi na éviter personnellement ordre d'idée azanamo est-ce que nous ba ke soki obali moi si même na kin esprit na ba camarade na zakina ba wakala rien échange a aucun des poteaux a goûté na ba camarade so ke kayo bima beza non ça veut dire que non na silisagité donc ça veut dire que non elingelo bake ngano na silisagité nga soki na ndenge ya libala yetaka yaki akutana kindeti na quartier azana ngona ki azana na kina akoluka ba ndeti par exemple na mboko ya zali ya mboka mpaya otobenga mboka mindele ake akutani na bango so akutani na bango oluka bon tangai mo mobali donc na ebise libala boyebo to lingate o ebisa o comprendre que mboko azawana ya mboka basi nde balobaka mboka basi oluka sala boy tanga na ko réagir yo lingate c'est que yo bengistie na idée au mal à l'aise non 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 ça veut dire que non Oui. Comprenez que c'est un débat donc la liberté aussi c'est très très importante. OK? Forcément ce qu'on va dire moi si le gars le na kinate le gars OK au côté na boumbu. C'est ça qui est comme ça que no basi pe comme ateti. Oyebi ke oza d'accord na ngeza basi pe apoto beng sa mibali awo. Oui, je sais. To so moi ça le ngolo la kina bengi so na poto kwa comme kangela OCP nango. Non non non. Wana ye azamu bali. Non, ya za. Non. S'il vous plaît. Moi ça vient que ça mobali à partir awa akini non. Ça veut dire non. So basali eza le contraire. Ça veut dire que ebele ya maman. Ça veut dire que tant que ozana libala donc il faut ka mobali. Ezate ke ngana donc pour la Shekina Mongo moi si faut à la soumise à tous ozana poto moi si c'est la maman comment la Bible les femmes soient soumises. Ça veut dire que en tout cas comprenez c'est un débat donc parce que ça veut dire que na sepela na moto akene poto ça veut dire que songa na zana mwasi ana vivre na ye soki nga na ke poto to benga rambanza ça veut dire que son amati déjà vol donc esili donc ça que donc ça veut dire que Bossana. En tout cas, s'il vous plaît. Donc pour la Shekina, Bolandi Shekina Mongo lobby donc pour na ye, moi c'est Shekina so oza ozolanda Shekina Mongo, yeba ke mukomobal no oza pe pour matia ke no Bossana ye. Eza bongo te Shekina. On a qui nous a sérieux. Je te dis parce que toi tu n'es pas sérieux ici à Kinshasa. Quand tu vas partir aux Anoka, faut juste que les autres annoncer déjà quand tu pars, tu vas partir. Moi sinon boss na quand c'est bisaka do bolingokuta kunda. Bolingokutu kutuko na mbeti kutu référence za. Na habité so ke bon na bibo so wapi na habité. Et zo dans ce que bino ba infidélité ne bino. Bino bozo salir biso bo banango depuis awa tombo ko makuna na mikili kuna boko molo ba oh biso tende ti boy déjà yebisinga bongo. Na yebi de yake mobile na Shekina tango okene na bosana. Yebisa ngai
ntango nga mpe nango ya kuna na osani mpo biso nyonso toza na makila moko oyo aza makila vert aza te biso nyonso makila moko papa. Merci Sephora. Donc il y a un compétent qui juste avis à Shekina Mongo. Je ne sais pas si c'est micro à Sarah Misenga va donner son avis par rapport à ces sujets. Merci Sifa pour la parole. Ngai vraiment naza na ka ya mibali ya poto. Pourquoi? Parce que ceux qui ont mis moi si na poto, moi si so komi ka na poto azui maman culture abamindele. Donc a rotande asu mbali mbeto te. Akomi na yeka pressé. Akomi pressé à servir mon bali sous na tablette. Ye akomi ka pressé, akomi na makamune mususu. Ceux qui pour na tatouage a tiena ye, ceux qui azalaki awa azali na ba piercing te, akomo percé na ye pamba basuki, ba teinture, a tietietu ba teinture na mutu. Donc mon bali azo reconnaître susu, moi si na été. Donc des awana bali bazana ba on a raison, mais ce n'est pas dit aussi que basi nyonso o bazana Kinshasa batika na Kinshasa bande moroté. On a vraiment non. C'est non et archive ce n'est pas vrai. Basi ya bien pe bazana bango awa. Ça dépend de l'éducation ya mutu. Mutu musunda zana copier na pas azane caméléon. Akuta na rouge à copier. Akuta na vert à copier. Ezande mona basi nyonso te. Basi musu bazana l'éducation na mba pesa bona banda kuna bango. Donc azaka ka soumise. Donc moi c'est ça caméléon. Akoma na États-Unis, azui à copier mangama ya ba fille à États-Unis. Akoma na Paris, à copier mangama ya basi à Paris. Donc tozo yebate, tozo kende wapi na basi, tozo kende wapi, yango mibali bazo sous d'accord na basi te surtout basi Afrique. Baza complexé ma casse. Oui. Ngaza soumise. Oui. Oui, mobile nanga obengisanga, mobile nanga ndimto obengisanga. Mobile nanga o nazala na ende obengisanga. Te woni za privé, woni za vie privée nangai. Na soumise. Basi mindele o baza ba mère de famille bazali baza na bana basokipa na mibali na bango là olobi mabe parce que mutu na mutaza na comportement na ye ce n'est pas dit que ce que poto faut copier ka comportement mindele parce que na poto basi mindele pe baza banda kama bala bazali ngana soutenir Sarah na soutenir Sarah pour nini alobi bongo par rapport à ni par rapport à culture na biso ba noir to pour tenter to ba bantu ta propre culture na biso kolata par exemple bikini pour les filles excusez-moi devant mes parents eza mabe pour na biso à bantu mais pour la mindele eza normal vous comprendre tant que longoli moi sinon en Afrique au même na poto a bossé culture na biso africain vous comprenez on est obligé to lambela moi c'est lambela mobile à servir mobile mais kuna peut-être eza bongoté yo que tant au moins caractère ba mindele bon yo peut au copier en au bossé ba origine na yo na sens ça sera cause en Ok, Sephora, Sephora. Sephora, c'est... Merci vraiment, merci. Bolandi, explication, avis, il y a Sarah Misenga, donc, na 4 Sarah Zolo, déjà la moni, donc, tout, ner et matimba la mort, tout, comme na kanda, na comprendre. Sarah côté li mibali ya poto ba fille au baza na plateau ba tombo ki po anini Sarah côté mibali ya poto donc na mona ki Gaël bande ko lo belo mo boye au compéter Sarah na ngela loba pour le ba tatouage moi ça olamba surtout moi ça comme pressé poto zambo kaka il faut ko luka ba marathon c'est moi ça lukité donc on les a que moi faut luka mobile faut luka donc et lobi te que moi ça comme pressé par rapport que Jacob oyo sale il singa matongo fa matongo et à bongo en plus tatouage le belo monte tatouage ça plaisir à mutuye moko a sepele beta tatouage azam ba bantu te so to ba bantu parce que ta pe bilamba te talon pesa ya bisote so to lati talon c'est que to zoka o ya libanda de to copie po talon ya bisote mais tatouage ça pour ça mutu et le but que mutu oyo abeti tatouage ça moins sérieuse to ça mbabe non si je comprends bien Gaël moi ça potote Gaël s'il vous plaît, je sais que c'est un débat mais il faut tout la mort à lobby mususa lobby na mona basili qui m'a cassé na comprendre été donc nous comprendre été bon Shekina au fâché par rapport à propos ya Sarah donc si on a saisir Sarah très bien
Sarah bandeko na biso ya masolo ya Congo, Sarah Misenga, moi ce kitoko, moi c'est pembe. Ava na ngambo wana mususu se présenter déjà bon mona qui est Sarah lobi que bandeko na biso ya basi pe ya poto ce mobala bali yo ayi na poto. Obosa nyo tandela mobali mbetu. Mobala komi atanda, mobala koma lamba semul, alamba fufuye moko. Mobala amitele bilo walia, mobala yeso tshanga mai na ko sokola, je me sens pas bien chérie. Alobi non. Wana maboko te, wana maboko na tante na ok conseil, na tante na ok ne place boy. Wana ngate na lo bango bandeko na biso. Nga mto alobi mama eza Sarah. Nga nazo juste nazo ko bakisara na ndenge ya lobeli yango nazo lobe na bino. Moi ça ça sur na tante, moi c'est pour toi na tante. Tandis que na maman avant que mobala lo bano tanda be papa uta musala déjà il va tanda kitoko. Ndaku so masube zate ba parfum ba désodorisant mambu tout c'est intact. Après ça bien déjà bien arrangé. Par contre en Europe, une fille congolaise quinoise à Kepoto, l'ambelanga fufu. On a beaucoup côté. C'est là le programme mais ça. On a beaucoup côté. C'est là maman on a beaucoup. Donc on eza selon Sarah, comme ça oya sala yango alobi que non, peut-être que ça les baisser non mi ba ya poto ba moniter ba fion baza façon ba fier. N'habite chez Kina ozo go contredire sur maloba Sarah ou bien des. Donc ça veut dire que eza basigno sauté. Tant que ngana lobi que no bala nanga moi sa poto, ça veut dire que moi so zala déjà na poto. Ouais, chez Kina mongo. Na que lobi lo mo et touchenga vraiment kasi wa moi si bolimbisa bande onanga. Molobi que no ba fia kinte pour na yote. Mais so okomi mboka mundele kuna obala moi si okuta déjà vendre déjà na poto. Donc yo o kota no okoma Mario. Non, ça veut dire que et à loko à mademoiselle Sarah akenda déjà poto na koloba na ba âge ndeti ya yebisanga na poto kuno obala moi si africaine bien bala congolaise oyo azalaka déjà kuna. Donc oyo aza awa aza déjà na makila complexé. Maman elingelo bake moi si o akendaka déjà soit que a déjà o akembe esprit. Je peux dire que ndeti mademoiselle Sarah Linga Zaboé aza déjà quinoa quoi. Soit que poto donc ont changé. Ça veut dire oh bazakuna baba congolaise. Déjà ba comment le roi mindele ba changeant makambo c'est ça. Toi chez Kina la moni aux amatate elle. Pona yo moi si ça comme ya Kina avant na pota ça dit 20 à 30 ans donc pona yo c'est la meilleure fille, c'est la meilleure femme voulais-je dire. Ouais, c'est ça. Maman Sarah. Yo compléter non à éviter son déni. Merci pour la parole Sifa. Ngaso alandi nani Shekina Mongo bien. Azolo par rapport il y a complexe. Donc yé azolobi akoba la congolaise au déjà qui est peut-être na 16 ans 15 ans pourquoi puisque à côté déjà soit un tatouage na déjà ami bete là déjà soit un piercing na ami là déjà ceux qui déjà attendent na ils s'en fout. Yé pende za na Hollanda rythme na yé mais il ne sera pas si pour Oluki Mongo na yo pendant des années. Olobi na bala nanga ba mindele te soit na bala nanga ba tuya poto te ba fille ba kenda déjà poto kala te pour ba koma déjà ba culture amine donc bala kaka oya biso akoyo kela ngai so na bisi boyete a sala boy so na bisi boyete o sala boy. Siko est très différent na mutu oyo oyo longoli awa na passe abando fond na place mon boy kutu na paka juma donc ayebi kutu ata sens ya vite au pesier vie eza memi na poto va mine comme bonga na simana ye après à rendre na justice maman il dit ka bon yo mona normal. Voilà Sarah alobi mambo matre capitaine éviter c'est fort parce que basi obino bozo ke bala wana yo lobi OK bala na poto asala akena âge 16 ans 15 ans. Si basi wana bazapeka ba africaine siko biso ba otoza na kati Afrika obo mema biso na poto toke copier bizayana si bango ka basi wana bakenda 15 ans c'est parce que bino bolobi biso toza ba complexé toke copier bizayana ngana obala awa ngana obala a poto ngana bando betaka tour et akuto siège na ngati na ribango Yannick Galé en tout cas eza oinda makasi bozo comprendre que ba tension ça tellement matamakasi Yannick tu as quelque Madame, c'est moi je pense que par rapport à l'évolution il y a femme
il y a monde. Je prends la femme congolaise en particulier. Thème Nabiso, il y a 8 mars, il y a année Ezakinini. 50-50 à l'horizon 2030. Ok? Nazongi na thèse pour soutenir madame à côté. Excusez-moi, madame Gaëlle. Pourquoi? Parce que l'objet qui non poto ezamboka ya kayu, c'est-à-dire moi na à Luka. C'est des mêmes qui na Kinshasa lelo. Pourquoi? Base Mibali. Par contre, préféré Basio Bazaba licencié, universitaire et à l'époque. Ton bala, moi ça il est très aux autres balas. Mais le pour bala, il faut moi aussi pas à lettré. Et d'une colobani parce que les commis vie situation mboka nezo kende là. Moi s'il faut un apport même il y a 40%. Bon foot la anda moi c'est un apport aussi salaire aya bakisi pour bakisi pour combiner vie. C'est des mêmes na basi à poto. On laissait tous que non à poto pour nous les Africains ba musala bureau ils raté. Qu'est-ce qu'on fait toi na caillou? La femme, moi, 5 heures, moi, le mariage est un principe. Ok? C'est un accord. On vit un principe. Avant même que ça, moi, en Afrique, on vit madame. Tant que on a poto, on a 5 heures, 10 heures, ok, caillou. On s'attend dès le départ. Vous entendez? Ça dépend. Ça n'a pas de sous ma compte à musique. Non. Tout le monde a non. Vous savez, on a soulevé une chose là. Tout le monde a droit que non. Madame. Les S'il vous plaît, on comprend que. S'il vous plaît, vous souffrez, pardon, souffrez moi mouké. On a soulevé une chose tout haut à Bissonso. Qu'est-ce qu'on a dit? Obi que non, ceux qui t'ont mis moi c'est comme une poto a changé ma canici. Non, la vie est faite et à respect d'un principe. Ok? Avant ben ça m'a bon mio kaneli awa. Oui, maman. Même le mariage, il y a des à nos jours. Maman, moi j'ai vu ah Nakin. Bato a balani après 3 mois va divorcer. Et ça qu'on a pototé? Comprenez que c'est un débat, s'il vous plaît, c'est un débat. Donc bandabisu ya masolo ya Congo bomona ke bandeko na ebité ba pumbwe ba omna kanda makasi. Donc toujours passer parole à Gaël, apparemment tu avais quelque chose à dire. Et c'est que moi si wazana poto wana basi poto misu bazana muziki te. Oh yesheki na linga ke kobala. Bongo siko ngai. So yo bengi singa na poto. Nakota muziki te poani. Nakanga ba sentiment nanga. No kanga te po mto bengi singa. Donc na moi non des abongote. Eza bongote muziki ndenge za wana. Kobenga binote, c'est ça. Yangonga na zoloba, écoute Gaël. Parce que bakenda muziki, eza basi déjà ba bandana bekiri na ba Kinshasa. Oza bana muta bekiri, muta ba camarade, ba camarade ba bekisaka. Basi ba camarade na yo, moi mon bali patana za mbongo ebele, mon bali na boya ya sala. Mon bali na hier lobi ke moi so ke bala na poto. Moi si ke bala na poto. So ke bala moi na poto za kata muziki. Mabe. Ngape na koti na muziki na comme papa muziki. Siko moi so outiki. Na lingi déjà, c'est ça. En tout cas, si je comprends bien, Shekina, la monnaie aux amis mystiques, aux autres changer ma camouflage, comprendre ngana lobi boye nakuti na lingi déjà moi sa poto nakuti na muziki na ye ngape na ye na bali ye na kota na muziki parce que na lingi ye mais ba fille awa ba complexe soki faza libre on memi mut na poto lobi te photo saka yo mama ya Shekina Mongo Shekina Mongo na comprendre ye bien ye problème na yeza que malamu adlinga déjà moi so déjà ami kendela na marque na ye soki arozala ami ken pardon ami kendela na marque na ye aboyi na ye a travailler dur pour na aya ti aboyi dépense te aboyi a travailler dur. Non. C'est moi qui ai la parole. Naloba, s'il te plaît. Nalobi boye, aboyi na eko, Shekina aboyi na eko linga ko travailler dur na poto, a baby pendant beaucoup de années. A beng sa moi si, pour na moi si a kende ko sala eba nini, ko abando sala ba comportement ma bien. On dit à lobi que non, il faut abana na eka moi si a kid.
et moi c'est déjà il y a poto avant na déjà kuna na comportement né déjà mabe akondima na ye ke abebisa mbongo na ye aboyi donc non dans ce za mbalité faut pas gérer moi sinayo so balia comme il y a une fois la colonne moi ça cause la colonne l'homme doit être au-dessus de la femme donc tout ça tu dis ah la poto la kin moi ça moi ça sert à rien tout ça s'il vous plaît mesdames et messieurs s'il vous plaît donc s'il vous plaît Shekina s'il vous plaît Sephora nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc nous allons chuter. Conseil Nini au Bourgoï ça moi comme on contrainte pas une minute c'est bon on passe conseil Nini beaucoup ça na ba bandi qu'on a vu sur basi au bazar na poto bazo se comporter ma bé et puis bozo fait ça comment est-ce que vous encouragez les hommes qui vivent en Europe bah ya basa toujours na confiance na biso ba fiakine et tout un mot vous chutez un mot vous saluez une personne et puis on chute avec les... Bon pour moi ce que je peux dire mi bali ya poto bo te na biso vraiment coupable te ceux qui ont na poso bala moi si sérieux il faut boyoka na moi si non malamu faut yeba isika nini yozo tia lokolo parce que moi si nyonso aza moi cité moi si nyonso pe aza mabete base malamu bazali tout comme pe base mabe bazali donc tant ozo bala déjà tant ozo ka moi sur mais la photo il faut yeba comportement na ye faut yeba biloko nini oya linga na wa linga raté wana nde botambola malamu donc on azaki na mpona loba yango wana pola mibali basi bozala soumise so mbala memi na poto respecter ye raisonner même pas sur amoni difficulté pour nos en Afrique a memoti kuna foza la mosi moza soumise comportement na oya awaza non ka kuna ko changer te bon na pesimbote na grande sœur na ngaza na Londres Arlette Kanga mosi ope mobali atika ka en Afrique a bengisa na poto za soumise en tout cas bo mais là vraiment ba bisou na bino conseil est que mariage est un acte à vie c'est pour toute une vie yango to sala pendant période de mariage période moi bien la fiançailles et ça qu'on sait comprendre l'habitude moi je pense que le mariage a pas de simbaté parce que à la va vite netolobaka aujourd'hui tant que moi citer rapidement au bénissé yango et cause à divorce très rapidement je me permets de faire un clin d'œil spécial à Katine Jolie et puis mon frère et ami l'abondance des nuits par ici moi gigaboss depuis les États-Unis et puis clin d'œil na bana potence bon conseil là on peut ça pour moi ça sert à rien moi si aux na kinoke pour ça sert à rien de changer de comportement parce que moi je trouve que ce sont des trucs bêtes et puis pour la mobali il faut pas gérer moi c'est le bail il faut pas gérer moi ça aussi jamais vous allez coller mbali vous en a pour tous en a kin donc l'homme doit être au-dessus de la femme et puis c'est toujours se faire confiance bon après si mot na famille nanga à mon chéri voilà ba la poto na poso bala mwasi na yo ko chaka makambo mabeli bosote moi c'est moi na poto zaka soumise yo kaka oya lobi ko beta tatute ko beta pekate conseil nanga ya ngwana na pesi mbote na an tout double fonction na pesa comment je peux dire pour na ba fille na biso ya ba kinois or donc so mobala ke une année 2 ans 3 ans luka ya yo mobali tia pété vana na kin poto eza ya yote donc ça veut dire que na pesi mbote par grand frère propre Darnel Mwatote mobali ya mama Ornella Babasao Peongombe prix Dioga kamoko na Portugal Arnold Koufo donc c'est ça pour na conseil na pesi conseil na basi nyoso baza na poto ba monanga mabete mais ba changer ka bizene bango bazala bien na mibali na bango na pesi mbote nanga na JC ya Munga futur cadre AGCF na pesi mbote nanga na tantine nanga Adèle Dedel Mbouyi na pesi mbote na Fiston Zizi batu nyoso famille nanga mobima na pesi bango mbote merci. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Masolo ya Congo. Nao Bolandara tout le temps. Nakata chaîne Kino, Eco RDC. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bon, lundi, bande qu'on a biso, va si conseil na passi à poto, va si conseil na nibali à poto et tout. Donc lundi vraiment bah débat et ça là qui awa. Alors on ne peut pas se quitter sans faire un clin d'œil spécial à Jean-Noël Chiboaboa, mais aussi à Capita Lusala en Suisse, aussi à Dorcas Tungo, sans oublier Cyril et Tabufatou Nadalas, très chéri. Voilà, je salue aussi Vicky Jenny Mokondi à Lyon, je salue JC à Kamboto, Francine
Zaou, je salue toute la famille Gamani, la famille Kaboula, la famille Bombito, Tracy Gamani, ma petite sœur, Benji Kindala, je salue, j'en profite pour saluer l'apôtre Tambouloukoki, maman Moseka, sa femme à Congo Tambouloukoki, ma sœur Pamela Castita en Angola, je vois ma tante Virginie Gamani, je salue Brad Pitt, Moukiadi, mon fils, je salue Benji Kindala, mon fils, pourquoi pas, Feuf Milage, Moana, il y a maman Milka, na papa Pacifique, voilà. Tonton Willy Bombito, maman Bibiche à d'ici, Escabozali, gros bisous place aux États-Unis. Tonton Alba Bombito, maman Béatrice Bombito, sans oublier Christian Kwimi, là je vois Jenny Coco, Evie Coco, Laurent Coco, sans oublier le couple Kindala, Angela Kindala, le couple Milka et Pacifique, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi.